voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, Maman Nangaye, oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, Et ça la reine de étoile de la la voix presse. du peuple. Ça, comme ça, j'ai tellement envie d'aller haut. Certaines celles sans redescendre. Comme toi, y'en a pas des. Je t'attendais depuis longtemps. Ferme les yeux, ferme. Je vais voir cette fille s'en aller. Tous les deux, on va s'en aller. Tous les deux, on va s'en aller. Hey, on va s'enjailler. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans gêne, sans rêve. Promis, on dansera collé, serré. Sans gêne, sans rêve. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Ah ouais, avec je t'ai trouvé. Je pas semblant, mais je l'ai prouvé. Ah ouais, sans rêve, bébé. Elle me nous près de l'oreille. Sans folie, non. Je donne ma peau, je donne ma peau. On se connaît dans ça, voici les stars, le goût de ça. Envoie-moi des fautes, on se connaît dans ça. Passe-nous le stop, folie non stop, ça va aller. Tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. Hey, on va s'enjailler. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans gêne, sans rêve. Promis on dansera collé, serré. Sans gêne, sans rêve. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Avant je l'ai trouvé. C'est pas comme mais je l'ai prouvé. Sans rêve, sans folie, non. Sans folie, non. Salut, chers amis téléspectateurs. Nous sommes une fois de plus très ravis à Rosabino à travers le monde pour suivre votre émission, les news des stars. À Wanakati, à la voix du peuple. Vous dit déjà, tous en la ming 100. Hey. Sans folie, non. Sans folie, non. Sans folie, non. Sans folie, non. Hey. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans gêne, sans rêve. Promis, on dansera collé, serré. Sans gêne, sans rêve. Hey. Sans folie, non. Sans folie, non. Déjà, Binomo Robotali, bon dit que c'est avec F victime d'être sur la Masolo, Lelo ya Fali Poupa. C'est avec Emani accompagné d'un soldat F victime d'être sur la Lelo. Tout ce qui concerne l'actualité de Fali Poupa. Moi, c'est petit Sabi Sous. Allons-y. Hey. Ça, comme ça, j'ai tellement envie d'aller haut. Certaines celles sans redescendre. Comme toi, y'en a pas des. Je t'attendais depuis longtemps. Ferme les yeux, ferme. Juste avant ça va aller. Tous les deux, on va s'en aller. Tous les deux, on va s'en aller. Hey, on va s'enjailler. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans gêne, sans rêve. Au milieu, on dansera collé, serré. Sans gêne, sans rêve. Hey, ça fallait, non. Ça fallait, non.
ça fallait non non. Hey. Et quoi? Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la moindre de continuer, c'est la musique. Je te cherchais, je t'ai trouvé. Ah ouais, après je t'ai trouvé. Fais pas semblant, mais je l'ai trouvé. Ah ouais, sans gêner, sans gêner. Non, non, ça fallait, non, non, non. Ça fallait, non, non, non. Ça fallait, non. Voilà, merci beaucoup, merci chers amis téléspectateurs. C'est avec Emani, le soldat de F Victime, tout ce qui concerne l'actualité de Fally Ipupa et pourquoi pas Yamaramutu, Emani Macron. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Vincent. En tout cas, na sepeli trop. Danger. Pour émission, on a senti que tu as un feeling. Danger. Il y a Tokos de Gold. Danger. En tout cas, on a profité de l'occasion, on a fait sa beauté dans le patron Abisso. 3 fois. Salé. Le King, Aigle, Ndeke Maele. Donc, on a staff Abisso Nyonso. Donc, rien à dire. Emani Macron, Abisso Nyonso, Abisso Yoba collègue. Nous avons la promotion, il y a Gold. Donc, tu as eu Batou. Tous en attendant, on pouvait soutenir, peut-être on a tenté de expliquer à Batou, Fally Ipupa, la grandeur, non, non, non. Bah, œuvre sur la place. Donc, Gold, il s'est bimé. Tu vas savourer en gros, tu vas se là déjà. Ils ont quoi à battre. Mais tu sens que tu es sur le battu. Malgré tout, tu es sur Koya, tu es bimé, tu es en répétition, Koya, on va fatigue, mais tu as la mousse en caca. Parce que tous les soldats, tant qu'artiste, le rôle de le porte-parole, le lobby, il faut le cas. Tu vas comprendre. Et puis, on peut faire une pause, ça peut faire sous Banzembo. J'espère que nous allons se faire ça. Voilà, Emani, yo zanayo, tous à la sincère, Emani a rumbiste. Az artiste musicien, mais na nenga kin, Emani a message na rumba na ye, a message na ba musique moi c'est benenaye. Mais virement on a fait là mimi bino, il y a ba style urbain. Na moni ozo kotango est-ce que et ça la facile pour na bino tonengeni. Bon, virement on a 360 degrés. Au fur et à mesure, on travaille pour bien à grand. Bon, comme à grand. Donc biso ndenge patron na biso azana vision. Alors on peut déjà que azan muta vision. Il faut luka ko innova kana style nyonso. Tona ba maramunyo sezo komelo selon inspiration. Patron na biso fanda ga tel rumba c'est bien bon. Jamais to robo ya rumba na biso parce que ça identité na biso. Mais il faut tala rappel vision ya libanda. Parce que lelo rumba na biso na nenga bien to romo me moka na esprit to succès ngoka a. Morke ils ont battu musu peut pas sepelaka na ba musique na biso mais batala ratour ça featuring ondeni et puis biso peut tant que artiste patron na biso tala so pe na sali featuring na x y grand pote Yusundu so na sali na Diamond par exemple et puis Tom Sou Bouba ndezalaka ça dit chaque artiste va faire une featuring na ba mboka na bango ça dit et même déjà teki et puis côté na biso peut teki donc ça va pas makambo zo senga ke photo ça la ba featuring et puis kokota style et la facilité donc ba minute biso rumba na biso to ba ngoka ça ba 8 minutes 7 bon mo ba rumba ko mati ba 14 minutes oui et comme coup tout temps musu générique tout comme mati na ba 15 14 minutes mais au fur et à mesure il y a retard la peu vision ba ndeko o ba vivre li bana mboka pas total bi oh te na mekanan ko meka ki première, à Salipa, deuxième, troisième, donc à s'adapter rapidement, vous savez là que et même Bisso. Bien sûr, côté de Bisso, ils ont un peu passé, mais tout ça l'effort. Pour Nanini, au fur et à mesure, on travaillait les kings et comme ils sont payés, moi dingo et comme moi ça, pour que j'ai mon boy, il m'a jamais azabou, tisouka té, il m'a fait il est bon. Sauf que c'est exercer un autre et comme ça peut monter en tout cas surtout il y a une école non il y a JDT vous en a JDT dans la style na façon il y a rien malaye tant vous en avez au copier peu biloko na ce que changer na style il y a Fally Ipupa donc danger na facilité eza nga pas nga se pesanga ezo bakisanga maele ezo kolisanga lisusu Emani lelo Fally lobby il y a zo beta tokos musique mais ça va dire que le style il fallait créer le route tout azo mbezala déjà mais yo suko étant que musicien
Tu peux nous dire quoi par rapport à Tokos musique? Et ça style nini, ça genre ni la musique au fallait à même la biso parce que aux en a quatre boîte. Bon, mon musique au style patron na biso lobaki. Donc ça va musique moko boye. Et à l'époque, sur to zongi to sali marche en arrière, quand les allègues pour ba yo grand chanteur faut ça sur au sali ga yembe yembe fina sukano. Bataille mo babi jo maman na chanter. Mais le king a été à la lobité. Chanter n'est pas crier parce qu'à d'âge ils déjà. À d'âge on est déjà. Chanter n'est pas crier. Je crois que le style manque tant musu pour battre ba yo ka sous message no bien. Faut bandoma. Chérie fini quand ali puta. Au la néon a clavier. À la non a clavier pour te comprendre bien. Ni puta. Kanga liputa masusu dana kolina kaka yo ataba maleki yo na botesia kana sakuna dokanula butunga la nuna nanga tabufatu nenga sanga kalosa senga kate myo nazana nzala kasi na sengi nanga bolingo nazama ndolo kasi na sengi nanga bolingo nazanga papa nazanga mama nazanga mama Monique natikala na kenda nanga natikala na makosise ndo ya bapara nanga ungana ndina yo tabufatu mais où est la rumba? Tu es dans Tokos musique là? Où est Tokos? Où est Tokos? Nabi de façon oyo pas toi talaga habité to ke na baona nu pour bato atikala na style te rumba na biso ayiache to kitananu pour message kinda siko Tokos atali style bandeko o babetaka ya libanda style ya libanda za nini nde barumba na biso za ba 8 minutes kunezaka ke po obatu bandeko ba libanda nde balinga oto benga ba wesh o ba za brancher nde to lobaka batali ba musique na bango o bango ba sepela na mingi za la musique ya 4 minutes bana faciliter aux mon message donc rosa na phrase moko o lobe on est chérie na ngana lingi yo na français ma chérie je t'aime beaucoup mais au sali phrase wana na bandeli ozo kotisi mo eloko mona kati apo zongeli susu ma chérie je t'aime beaucoup donc ezaka ba biloko mobo ezaka style moko boye ezala libanda atali aluki mo s'adapter nango mbala moko yango style yango batutu ba komsota ba azumi musique na biso na ya kuna asangisa mo sala ngo ka symbiose c'est-à-dire diruma na so yoki ninja o ba sala na grand prêtre featuring na grand prêtre Arkeli donc le grand prêtre Arkeli azalaka déjà na rêve que un jour ayemba nzembo ya rumba parce que azalaka fanatique ba rumba na biso déjà lobi na yembi déjà nyoso mais nazaka na posa pe na yemba ta rumba oyo ya Congo ndego sala que akutana na le king bavanda basolola tina suka na ngwa lobi bon ndeza boye to sala moins lo prêtre pas tala lobi nakutana grand prêtre Arkeli donc na rotika boye te photo sala longo moko na featuring on a yango basala mais so tali eza rumba mais l'esprit ya libanda ya ba oto lobaka ba R&B so tali R&B eza na kati baslo makambe bele na kati donc tu peux chanter musique auto loba ba world mais identité na biso rumba ezangati ezalaka na kati mais oza na moi forme moko donc yango zo mona que le king alobi que non na moi style moko et puis ko loba pe ba Tokos obi que ça lo bien il y a la baille nous surtout ezaka ba innovation à l'époque tu baka ba vena biso ba wenge na ba vena biso kala oto baka déjà bazaka na ba fanatique na ba no benga bon neti na ba jazz na OK jazz ba no benga ba mama musique vena biso pepe kali ba no ba mama musique mais so na wenge zaki wenge men BCBG bani bon chic bon genre bilo mo bon mais ce que le king atali ngasko no sala depuis 2006 abi bon na sala album nanga ce que fona créer pe idéologie nanga idéologie na et simba lelo ebi que partout dans le monde ba warrior bazali donc et ça ba innovation aya pe na innovation lelo que soka ke na mboka moko boya komi ba éviter il faut poster rappel ko sala ba photo na ba ndeko ba frère bato baza bato ça ba photo à l'époque bato ba ignora ba mais dindeni ya surtout que lobi a complexé soka ke côté boko kanga ba photo bani lelo rien à dire tout le monde à côté à la page ba komi ba moko ba photo zo mona ke na mutu to ba ko ka photo te ba kanga photo donc
Et là, ils ont dit que betaka musique. Tant que les Congolais vont taper musique, le roi patron a biso. Tous sous-estimés Moutouté, mais so zongi mo muke. Patron a biso zo tali andima wenge. Wenge otolo ba wenge teo ya ba séparation non wenge ya 4x4 bon chic bon genre na oyo yo yebina o ngape na yebaka à l'époque. Surtout poussani sous plus loin, ba papa taboulay, ba vewendo, pa koko na biso wendo nani sous ba papa lutumba na guitare, ba grand calais. Donc ba sala makambu déjà à danger. Mais wenge yaki na vague morobo, vague wana ezaki mat soza mona commune nyonso komika digu, okomi na goût ya kolukaka ana betaka pe ndule ndenge ba wenge bazali bani ba. Parce que biso toza parmi bateau to vai na bandal, to koli ne bandalungwa. C'est-à-dire né et grandi moi na bandalungwa. C'est-à-dire to ba da style ya wenge 4x4 bon chic bon genre de bazali là. Yango pepe ça pe goût, lelo patron na ngazaka honnête clair à lobango ke nazwa goût ya kosala pe départ lelo ne na okende za pona wenge échanger ni malgré tout il est aigle azana ba pété tout ba galon ba nini succès pe mais tant au fanda c'est ça qu'on appelle reconnaissance siko lelo o ezana na biso génération o ya ba ndeko mususu ba o to benga pe ba leader ba sa pe ba mission na ba zo bima ba za pe na ba orchestre na bango bazana di mal ya kondima tant musu Vincent Moutaye na idéologie wana so tali fait na biso orchestre Moutaye na idéologie ya clavier Sente kota ve Kester Moutayana. Mais ba collègue ne peut pas zaki peut pas danger ba beta peut ba rumba danger. Mais ba ndima ba lobi oui Kester Moutayana biso idéologie sente. Mais pourquoi pas sur une époque où alelo. O ba polémique o ba tumusu ba ngwa créer ngo ezanga na au sens. Beaucoup ndima te que non ah ndeko aye pe na idéologie ngo ba bien. Lelo tala lelo. Tout le monde na ko pe ba film ka ndenga zo kota azokenda fandi côté moko boye azosala ke tango soit ke kokuta na ba fanatique na ye tango soit que ça la promotion na ye album au moins ba filmer idéologie c'était qui c'est le king donc aza super te mais aye na mo ba innovation mais du mal les araka au moins na batongo bon Dieu grand batongo ba boya no mona tango soit boye na 12 heures ti to ko ba 15 heures ah idéologie mo simbito la naoka Natokos, nze monino pena yo ezaka coup de cœur na yo. Je sais que banze monino soza bien menze moyo linga mi Natokos 1. Bon banze moze belé. Ça dit ndeto zaka boy. Naza fanatique ya Amoré, naza fanatique. Tokos 1. Tokos 1, naza fanatique ya jeudi soir. Tout le monde danse ce soir c'est la folie. Na fanatique. Robert la mission. Tout le monde danse ce soir c'est la folie. Ou bien sûr, on attend jeudi soir après, tout le monde danse. Hey. Je suis juste un homme qui est faible, fils qui tombe souvent à la chair. J'aime les délices de la vie. Ne m'en vais pas si je t'aime, mais si j'en ai mis trop, et c'est ma faute dans ces endroits d'eau. Elles sont tous si jolies. Je suis juste un disciple du Seigneur, qu'il a dit bois sauver, c'est mon sang. C'est normal que les jeudis soirs, d'un état indécent, ma maman est convaincue que c'est la faute de mon père. Et-elle imagine son fils perdre la raison ainsi pour un verre. Et revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Et revenons à toi et moi, comme s'il n'y a que toi et moi. Je sais ce que ton iPhone cache. Tu sais ce que mon iPhone cache. On s'embrouille le lundi soir. Tu saurais trouver le jeudi soir. Jeudi soir à 22h. Jeudi soir, jeudi soir. Jeudi soir autour d'un verre. Jeudi soir, jeudi soir. Hey! Ngoya, ngoya, ngoya,
nzela tiaka mayele nyonso na mbeto elenge bandanga beglenganga ye elenge bandaka na nsima matoi na makeko sheri kanga nanga miso ye nasimbango na yokango na melaka na ngai yango mama ngana lela maya moto ye revenons à toi et moi comme s'il n'y a que toi et moi revenons à toi et moi comme s'il n'y a que toi et moi. Voilà, merci beaucoup. Lui, c'est Emani Macron, évoluant dans Katia, est victime de Fally Poupa. En tout cas, aujourd'hui, jeudi soir, et Sali Bisso bien. Mais Emani, moi, personnellement, la différence, nous avons na Fally Poupa, il y a Tokos 1, Fally Poupa, Tokos 2, Fally Poupa, il y a Tokos de Gold. Sur le plan, il y a évolution. Et là, nous avons la différence entre les trois albums. En tout cas, première Tokos 1, ils ont dit que le président on a découvert. C'est-à-dire que nous avons fait un fongola nzela. Akeya fongola nzela. Oh, na romeka on pas que non meka. Oh, bah tu vois c'est signe. Il pas dit ah, c'est bon. Deuxième tour à Kusani. Troisième tour. Akei. Akei, nengaza bona minute na zo psayo. Na ba o bango moko bandeko ba vivara li banda ba beta ba style oyo. Bango ba lobby enfin. Fally le venir maintenant nous menacer encore plus. Non, ça la musique, ouais, bah, il y a des bango mona mito bango loba mais tokeba. Aïe les sous koto yo. Mais silit. Et ça va savoir il y a Kolinga Musala, Koyoka, Komikitisa et comme ils sont l'obigan. Et Belé, tant où le King a l'obig, on a ça l'album international, deux albums internationaux na rumba. Oui, bit, bateau va aller en loba, bateau va mettre ça dans loba. L'équipe, boss na biso l'obité, là ça sonne l'obili comme na zara déterminé. Et puis nous on oti na suka, akenda, ti. Lelo, oh ma baloba na église, tala lelo. Tout le monde, oh ba boyaki, ba wana mangu bakei. Mais les autres ont bango kaka, sans souana il y a reconnaissance. Il y a le bagata ah, oui que moi na maïa, yem ta l'exhibition marque tout à côté parce que vision exacte notre osuka ka te rumba na biso. Il faut total rappeler libanda banzembo na biso ba rumba et simba rapé. Mais plus soko beti pe bilo net ba album na biso Tokos 1. Bah tout le monde danse, c'est la folie. Ah, na biso soto ke libanda mboka. Oh ma baloba il y a la baille. Basta d'auto beta wana. Na biso mais au sentiment que public azoyemba. Et comme on a le King a tchema lobi ah. To yemba ko te to tiga ba fan bango monde ba lingi ko ba yemba ba warrior na ba warrior musu pe ba na ba warrior te mais ba lingi ka musique. Donc déjà bien le lot patron na biso to CP là na biso mo pe ba. Non, personnellement pour la moro Tokos de Gold et là on est CP l'édition ma casse. Et là CP l'édition ba tib ezebele. To na 15 na 15 wana déjà to poussani malgré tout banze moment ils ont senga biso photo zoa tanto kango mais to poussani donc bo il Cameroun ti les arabes de banze ba fali to rabino na biso longo biso na ba warrior to kanga nzela moko ça dit na bino ba journaliste na bino ba fanatique na ba warrior na biso ba artiste to na kati to évoluer pembe na l'équipe to zo kanga na bino ndenge moko donc c'est mambalo ba 80% ça rabulone ye moko ezara solo donc à la raison parce que vision n'est pas en vision des années. Alingate à la biso facilité. Donc au moment tant on a temps à la chic, soit pour ça à côté, pour ça à dicter à côté. Donc pas na bino de abo évidemment tout na bino pour ça à côté, pour ça à dicter. Donc soit commis papa va au travail. Bomoni oui on a vu effacé. Allez beaucoup mal. Azabon. Donc patron na biso alingola biso quelque part pour encourager biso que il faut beaucoup d'esprit à boss ya ko bosser parce que lobby pour continuer aux ala kanangati lobby peut aux ala yo donc zala d'un esprit que
soki bapesi eloko nazala apte ya kokanga yango. Donc yango moni tozotravaille 80%, oui, apesaka yango biso topesaka 20, ouais. Parce que toza wana babilo mosusu tosalaka ata mosusu neti rumba mosusu barumba mosusu ekeya. Donc toza obligé banzembo toyeba yango no te nde ezaka kala to andobeta na baokese au moment derrière nzembo fo boke oyemba na studio patron orchestre bandi okangisa bino bacœur banzela nango nyonso te ye nzembo ezaka ke ndeni deya bainstrumentiste et tout lobi toza na studio na bachanteur. Ah bon? Oui. Abimi akei tant akei akepala fandi alali ntango wana mokana ntango nzambe alamuse bien alamuki abongami akotisa la sport asali sport asisi groupe aye studio. Ça dit combat kaje bandita. Ah ya na studio alateli bino jogging. Jogging ça dit singlé à dire notre esco travail. Depuis beaucoup de temps studio abandi bino. Eh mamé soki maya miso ezali liziba ya Bethesda na amour. Ye mozo betata. Abi boyokinga. Pues toyoki na bande les jours. Abi ke to abatu. Premier tour toyoki. Deuxième tour abina bande sous deuxième. Eh mamé soki maya miso ezali liziba ya Bethesda na amour po nini lisuma ya bolingo etinga minga nzoto les rois oyoki na kesu troisième asali yango sinon j'espère boa mikolo boza pe mitu pete nabike bokanga c'est bon tokei biso tout bandi ba première fois to bandi cœur akokanga kaka bato ça dit ninga osa bongo bimi okei do yebite nzembo banda wapi osuka oyeba tate mutu nzembo ndenge banda toyeba ngo kaka soki album edimi neti siko gold toyeba ngo kaka na biso tout à l'heure toyeba na bino na biso nzembo ni so kangi déjà na oyo so kangi ro to oyo ka ya gold nzembo muso ezawa oyo ko komé piqué Guy Golf Moloai, Jimmy Bambongo Wari, mon ami perso. Tous pour Emani, bientôt. C'est le fait d'un maison qui me fait paniquer. Tu sais ce que je vais passer ici. Joue à Jonathan, t'as pas idée. Je sais que tu vas faire passer ici. T'as pas idée. Amunanga, tu es tout pour moi. Je t'ai validé. J'ai une panique. T'as pas idée. Amour, laisse-moi t'expliquer. Depuis premier jour, je suis piqué. Tu m'as piqué, bloqué, je peux quitter. Les autres dames se défoudaient. Amour, laisse-moi t'expliquer. Depuis premier jour, je suis piqué. Elle est fidèle, je suis foudé. Je suis foudé. Je suis piqué. Amour, laisse-moi t'expliquer. Depuis le premier jour, je suis piqué. Tu m'as piqué, bloqué, je peux quitter. Les autres dames se défoudaient. Amour, laisse-moi t'expliquer. Depuis le premier jour, je suis piqué. Elle est fidèle, je suis foudé. T'as pas idée. Amour, laisse-moi t'expliquer. Aïe, 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 aïe. Il y a la baba. Voilà, en tout cas, nous... C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP
à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Nous sommes avec Emani, Tozo Megisabino, mais sinon nous vous invitons tous. Il y a la plateforme sur téléchargement, Bokende Somba, Tokos Gold, Tokos de Gold en tout cas. Il y a bien silence, battre, piquer, awa, sang, moi Nzambe, tous là-bas, tous eleki. Donc il y a vraiment beaucoup de chansons à bien oyo. Fallait pouvoir passer l'Ibiso na kati album nae. Et mani, en tout cas nous vous invitons bo kene resomba album wana boyo kayango parce que il y a vraiment biloko kitoko présent na kati. Allez découvrir. On a dédié Lelo Silence na bande retour au Barota biso. Likamo et là au moins fallait do bana suka na yoka biso. Babi mkolo fallait ko mikumisa trop. Oui, ça dit Lelo so doza ndetona mukili na biso onzamba sala bien. So omikumisité. Nana okumisa. Tebe balabi tika ba subi bilobi tika ba tumsu ne ba louer au même norona yote. Ba ba mo lo ba fallait ko mi trop ye moko. Moutali Bosso azana nous jaloux nous ye moronan bokele likolo na se kota léon na l'église to komara Kembo alléluia ezara jamais Kembo a pasteur o zate banda momo ya Nzambe donc Nzambe ye moronan lela nanu honneur alela lokumu donc patron na biso so amikumisité nana okumisa soki amilobeli makamunete nana kolobela akufa pour battre non, tant que vous vivant, vous avez souffle de vie, il faut me lober là. Et puis que vous avez comme et surtout, attendre comme battu, attendre jamais oh, musicien qui ngandi, yoka biso na l'équipe binoté, Camilo Baka, yoka biso musique qui toko. Ça dit yoka même musique ko et puis mamusuni. Malgré tous les international gold, nous yoka ki rumba na biso eza na kati. Ba R&B ezali mais faut likambo ya likambo ya kolobaki quelque part tema za ma génie na ndenge na ye ama génie en tout cas boss limbisa mo muke pa likambo pe pelisi moto likambo pe pelisi moto après passage na ye pa ya ndona biso Paul Mupasula akolobaki na sima na ye mikolo bato ba kwa siré rumba bina filer ba bi déranger ba mise belé. Quand on sous-estimer les artistes, patron na biso azo yoka surtout quand lobby kaka bino mo ba journaliste oh mais les king plus yo komi luka moyen au benda rapé bande ko mususu atala lobby bo batu ba lobby trop bon ça va le quoi na sala il peut pas bande ko mususu le quoi bon bana ba ingrat batigara na ingrat na ba bon na zona ba jeune o ba lelo mais ba osama ba bien mais baza toujours na respect où est le mal Bamsou le bas commis bien affilé parce que bah sentir que Fabregas a changé sous le langage envers Fali pour bah vidéo mourir tambola qui et bah même dans l'émission Sali on ira zongi sous le langage d'ailleurs azara lango envers Fali et on Fali pour yo que c'est ma passe bien mais a remis au coup a remis ko ndima bien affilé alors qu'il y a bah peut-être bah nos il ne ba ndimane. J'espère que Gaz Maweta ou tapé pas mututé. Gaz Maweta ou tapé pas mututé abimaka boy. Maintenant, le king a séparé là. Donc, le king a la bonne musique. Si tu chantes bien, tu as respect. Osa maramuno bien. Et ça, les ma bête pas séparé là. Ce qui est là, le Emani Mikolo, tu travailles bien, bon. Parce que mon inde aux autres travail. Sauf pas venir me comme ça, Emani comme une baisse à travailler. Après, c'était dans ça, c'est fort. Et ça, problème, biso patron na biso ozana langage bien c'est bon o komi otenga ma yo moko kaka aloba ngo déjà tika ngo dawana na ba mission déjà tika ngo lobité obungaki na TV
zongaka na TV. Patron na biso loba bien, loba mabe, etalika yo. Mais ce qu'on a posé une question. Comment on a Fabregas abana ko s'attaquer na Fali. Yé mo wala na TV sengi Fali pardon. Azongi lisusu ko s'attaquer na Fali, analyse no sala nango. Te, na préféré ya mbayemo. Te yo siko te ça dit. C'est là netinga. Mentalité bino ba musicien quoi. Te netinga, omoni netinga. J'ai du mal à répondre makambo ndenge wana pona nini. Omoni to comment éviter ba polémique moko bo. Oko répondre du bien. Mais batu mususu na ba parler bazon na sens amabe. Tu vois? Le king aza le king. Batu po ezotanga bazana ko na bango. Wa ko loba bien pona le king, ça va. O lobi no mabe yo moko kaka. Et un adage moto loba chacun portera sa propre charge. O lobi no bien yo kaka. O ye po bongisi yo kaka. O bebisi lisusu yo kaka. Donc muta ko répondre muta wa azaki. Et puis patron na biso senga rapé batu teke. Baya kaka ko lobi araye to ba répondre. Bref année, obige so to bito banda ko take batu. Patron na biso teka bo fongoli ka bo vum. Bon, oh, banoko. Bon, désormais oyo ako take ngai bo monika kaka ko take nga. Ah, Vincent. Yanga kenda tina mo mfobo ke funda. Na ofuyo yo ti place au telemi koto zali na yebuka. Na otakio na TV, na otakio na mupanzi sans caméra. Mais le col a patron la biso azana posa pe makambo wana te parce que polémique est foot biso te. On n'a pas besoin de ça. Batu ba na posa de to servir musique. Batu ba vendre na ba parler ba otala biso batu ba linga la bonne musique. Ba na posa ba yoka musique. Fallait bimisa album. OK. Album on bimi gold. Ah, continuité tokos ka ça. Il y a tokos ka ka. Ba yoki ba zembo. Ba yoki ba piqué, ba yoki ba sang. Bayoki ba merci moi na nzambe vous comprenez ba silence dis-moi vous comprenez donc net aux aboye on n'a pas le temps il y a quoi la question mutaya lobby pour na patron na biso à cracher biso to répondre jamais on n'a pas le temps biso to ra toujours boy to kende to mais si go so la ninze moi na nzambe oui il fallait pour pas na ba interview na il parle pas des gens il aura plus musique na mais na moi na nzambe to sentir fallait on a désactiver kaki paka kokolo on ira tirer ba tutu ou tirer ba adversaire na merci na sepeli ko to place au commis na moi na nzambe alobaka ngo déjà donc azara pe mon embarras de choix ba fanatique na ba lingaka yi azana bato ebele ba lingaka yi donc na bato na ebele ba lingaka yi ba komela na ba Instagram na ba réseau na ye mswa na numéro na ya komelema oh mais non fali mais pourquoi tout le temps yo kaka ba le kabo ba finga ba loba ba zongsa boy mais non silence fait l'équipe tu dois répondre lokola activaka déjà kaki paka koko atala bibo son abina le kasu na TV na banda skoko zongi sa siko et ça salité et bimage ngamutu na tchaki kutu adajo ya kaki paka koko na zongi suna même potopoto. Ba réponse ya batutu na ba fanatique na bato baza ba warrior na bato baza ba c'est la maté pour artiste na ba lingage trop bato batakake réponse na boza na mwana nzambe aloba ki on déjà lobi bino tout o bolinganga bo sepela nga bo sepela rapete ndenge bato batakaka ngai réponse na bango nyonso na mwana nzambe artiste sozo finga a répondre wa na maloba te nzembo kaka à répondre bango na mwana nzambe bino tout bozwa ba question na bino na ba réponse c'est ça voilà merci Emani menga olinga olé à mwana nzambe mais ma biso na 8e merveille soki bo c'est la biso encore une fois, ouais, tu ne me réponds pas. Tout semblait banal, mais sans toi la tristesse m'en pas. Si tu savais, si j'avais de te regarder, mais la vérité, c'est que le temps nuit ne nous attend pas, non. Laissez-moi te dire que tu es mon lembodo. Baissez pas ma voix et mes voix quand tu t'endors. Hey, toi qui m'aimes bien, toi seul le sommeil, se soignerait tes peines. Rien
n'est plus pareil, rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes pour ma huitième merveille. Yeah. Tout le monde sait, je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de demander. T'as d'amour à donner, n'a pas yo maman. T'as d'amour à donner, bon yo maman. Pour toi je peux tout donner, c'est vrai maman. Souris-moi ma princesse, souris-moi mon bébé. Je t'aime. Laissez-moi te dire que tu es mon lécodo. Baissez pas, envoyez mes bras quand tu t'endors. Hey, toi qui m'aimerais, ça te serait le sommeil. Je soignerai tes peines, rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes sur ma huitième merveille. C'est toi mon bébé d'amour, Nalelaya. Oh, mon bébé d'amour, Nalelaya. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emani. Tu as évolué. Nayo, Malé, mais tu as du solo à Stade des Martyrs. Le 29 octobre, Fali Poupa, na kati Stade des Martyrs. Ouais. Mais bande comme ça, il y a des lobby que bino bo communication boyika bango ba che ba sali comme bino boye bo lycée ango bo sala ngomba ngomba fa bango. Banana. Na ebi ke bozana moi difficulté boloba des na bino mo bozala ngo ba question ezala ya bino ba réponse ezala biso ba invité. Nga mona ngo c'est les gars na. Donc nga pona nga bon lokolo bika batu on répondre. Biso tozala na coup na tournée to ke beta Bercy. Na 2021. To kenda to ke beta tournée na biso Bercy. Tant to beti Bercy ezaki prévu to kende Allemagne, ba Belgique, ba mboka mususu. Mais dès que l'homme propose, Dieu dispose. Ma corona, ma Covid, belé qui est comme bon. Ma monté comment stopper. Mes projets là qui sont aussi les qui tourner na biso wana so qui simba qui ndenge tourner wana. Donc retour na biso tonga to beta Stade des Martyrs. J'espère que tant biso tozana on a makambo otambola ndenge wana okende Bercy kozonga bani. J'espère que l'orchestre monsieur ezala na nté. Que mutu azali na orchestre walongwa que créer orchestre musuté. Batu musu bazara na orchestre na mpe. Mais tant biso touti tourner na biso tant zongi. J'espère que batu bachaka libaya ma Stade des Martyrs. Makamba ba pandémie ero kitache comme pe na kinpe ba corona bandini. Patron na biso bandako asenga Stade des Martyrs lelo ta. Abandon senga depuis yango pa ba raison. Il y a un biso siko patron avant de réfléchir à quel gouverneur na biso vient na biso papa Gentini Ngobila a kenda monae ba solo li abisa en tout cas martyr na minito ba travaux ezana ba bongisa yango fo ba bongisa ma bazong sango mana ba itamo boye pona ba match et ezala wana mais on a boulé comme surtout boulé na ma ba fiki ndo mona to kenda o beta fiki mais ce que ezala que gouverneur tant ya magi boss na biso le king a PCK Aval, ton gâteau bête martyr, avant Batou Moussouba bim sa date. Ce qui biso de bêti martyr, Batou Moussouba va bêti martyr, où est le problème? N'importe quoi, Wenge, n'importe quoi, c'est belé, Wenge, ton nom va Wenge, ça là, Panzana Pe, Bani. Toi, va bêti martyr. Et ça y est, au pas bêti, au pas bêta, au pas bêta, changer l'autre. Son biso de bêti, ou bien Batou Moussouba bêti avant biso. Bravo! Et la musique Congo, musique na biso, culture na biso keka liboso. Donc na mona quelque part et ça on a natina te. Bozo banga te, boulot on a 80 000 places personne. Jamais basta to beta la libana mboka. Et le rapé martyr. Basta to beta wana libana moto ke ota musubo ke Abidjan, boke Cameroun, boke Tchad. Tchad wana so kré na mboka, na stade à Tchad. Au mona maman na stade.
mais tu betiens, tu plein, bah pas mort, bah 8e merveille, bah tout le monde danse, c'est la folie. Bah m'sou balobi que ya ba wera na ba JB na ba Kofi na ba papa wemba esimbara parce que période wana et polémique ya musique ya laki makasi trop ba to ba wera ba JB mais les loba bi musique ne comment nango vous pensez vraiment que ba to ba oya pena concert a fallu que fallait attendre sa stade wana toi na succès makasi et puis ba se pela na biso ayi manzemba jaloux a répondre à l'isolo moi ba ayi mbango beta na jaloux j'étais jaloux côté Mora, on a une partie. Moi, la réponse est venue ça. Ah non. Je suis à cela, on va monter à Poto Sola. Hey, 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 jaloux, jaloux. Hey, hey, jaloux, jaloux. Ton agneau, na la vie ton agneau. Olata kanga mikala nyonso yopela konya jalo wana kona minyola na moi mona na bude igelo makambe talo mona ngala tira konya jaloux jaloux jaloux, jaloux, oh jaloux, jaloux. Dieu ne vous déteste pas, mais pour faire faillir. Merci Nzambe. Nzambe a détesté Bangote. Mais on préfère aller qui? Dieu ne vous déteste pas, mais pour faire faillir. Merci Nzambe. Eh, eh, eh. Jaloux, jaloux, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Les 29, Kikou, au spectacle que ça la et là, les gens, Bazelanini le 29 wana. Le 29 en tout cas, au moins il m'a kamoto ça là na Bercy. Parce que Bercy, il y a un maman na souka mabo geng. Et puis biso ezalaka ate communauté o biso a. Na ya Brazza, Cameroun, Abidjan, Tchad, partout au bazara na ba Afrique wana. Au mona bango, ba oya Martin. Je te promets, ngam na biso. Pourquoi na lo bango? Makambo to sala ba fait ba sala déjà danger ba grand prêtre tout ba beta na martyr en tout cas total respect na bango mais bango tout wana ba prêtre wana tout ba grand prêtre to ndima ka bango petit lelo to ndima bango ba comprendre que il y a un fali poupa au lelo a ça pe makambo danger martyr to sala makambo bien donc bateau tout ba ta la biso ba za décider bisola double Bercy alors que un phénomène combattant tisiko bazo résister car mais bino bozolo basusu double Bercy bozolo makamona ba combattant toneni po tsebi mikolo ko beta concert na poto komi mwa mbilinga ya bino to yebi ba e beta magi me to yebi nini sala magi na simalango bo signer sous de Bercy bozo banga ba combattant te non toza na respect makasi na bango donc toko boya o balobandeni avi na bango te liberté d'expression na bango te parce que poto eza mboka ya loi mboka pe ya état de droit tout mais pour nga na websa yo bandeko o to benga ba combattant bango mo pe balobi en tout cas totika na makambo ngo mutu na mutasa na ye mutu na mutalu ka moyen a évoluer na coin na ye donc biso to na boulot musu to sala raté à part kopo siko kopo biso to sala ka problème nini o ezala na kati ya makambo o lelo biso photo ko marqué to tia libaya to beta te et bo bandeko ba vandaka na poto baza ba artiste le roi biso ba beta na ba coin nyonso na banganda to ba chaque samedi ba robeta place pour pas citer les noms ya batu mususu ba beta na banganda na bango pour na ba publicité donc bato na ba beta baza ka ba artiste le roi biso et bongo biso siko
D'ailleurs, bon, banzembo babeta les banzembo ya biso. Mais bazo interpréter on a poto ba obeta pe ba noko pe mikili ba okota ba mère, ba sœur, ba petit ba okota ma ba futa pe billet, ba ye ba koti ba vandi ba yoka banzembo. Parmi banzembo ba yemba bato na ba beta na poto, o banzembo pe le king yemba manakati. Bazaka ba artiste le quoi biso. Bon pourquoi pas biso siko ba kolo ba biloko ngo to ya obeta ngote place à la salle o to na ngope pour ça to beta. Donc, bandeko na biso ba comprenant na bango, ba comprenant que te tika pe bandeko ba sa musana bango, ba yebi pe façon nini o pe ba rosala pe makambo susu en dehors no ya ro taquer na monde na biso ya musique. Et déjà na mois de juin signalo que vous en Allemagne pour la salle Mercedes comme moi marque on a 7000 places. 7000 places. Ça va. Oui, biso ko makambo na za na ngote poto ya to betela ngo c'était parce que za na bato ba za na ba orchestre, biso to na orchestre te groupe d'accompagnement. Donc, si vous avez battu l'orchestre, vous avez battu au monde à TV. Et puis, tout le monde tout. Bisso. Mais on a bisso, tout le monde. Tournée américaine peut donner à moi Outa. Il y a bisso, ça net, on dirait. On n'est pas rappelé que non. Ndeni. Oh, ya lobby. Ndeni. Oliaki. J'ai bisso, ma voix, c'est bon. Ça dit patron, qu'est-ce que tu as dit? Ndeni. Il n'est qu'un Odamaki. Ah ouais, président Liaki. Oh. Rigel c'est Liaki. Bon, biso pour na biso ba voix c'est bon. Donc quelque part donc ils appellent hasard pour na kokenda ko betara ba salle o wana, il faut vous à la solliciter. On a combien des artistes o peut ba sala musana bango bien. Mais ceux qui déjà batu ba koma ko ya ko solliciter yo, ba yepe ba pesio ba signer aux UP caché pour que nous beta. Donc quelque part aux ana makambo. Quelque part, tout le monde il fallait que les gens soient respectés, imposer respect. Tu penses que les appels parmi les éléments et ils ont en compte qu'il fallait mériter respect par rapport à Maramutu Tozo Loba. Les lots, au concert, double Bercy, Stade de Marty, au bêta kuna salle à 7000 places, tournée américain, calamité tournée africaine. Tu penses que les appels éléments ont fait compte en compte? Mais normalement, j'espère à la longue, continuer biso, le moyen de vendre réfléchir et le solon est déjà. Mais il suffit pas mettre la recette. Donc tout le monde a tant équipe nationale na biso ba ngena obeta banda mboka, ba bimisa ka paquet. Donc ba bimisi chikon, ba tcheba joueur na biso na ba condition bien, ba joueur pe ba osenga ba la mo ba pesa ka bamba. Biso pe tant to ngena obeta banda mboka. To ngena ka pona to obeta te ngena to obeta na Cameroun, to komba Camerounais. Non, tous les gens qui ont biso so ba kachango pas au moins mais bimi rouge bandé ma R D C. Donc so muta talinga be ko ah joya congolais. Et puis des natifs à botama nègre congolais. Donc biso pe ndetro na robeta ka libana mboka. Quelque part ba konzina biso batala pe kana biso. Pourtant to beta na Bercy, to beta na patron na malgré tout ba pression tout. Na suka ma presse senga. Drapeau en mboka na biso RD. Congo, à Tchangomabo. Mon moyen on peut drapeau à l'église. Il y a RDC. Donc, tous les méritaires, mon patron a besoin de méritaires. Ils ont méritaires, mon boété, ils ont forcément maté. Mais, bah, Kouloutou, bah, Petit, bah, Massa, bah, génération aïe, bah, comprendre quand même que non, ah, témoin à maï. En tout cas, tout le barata bien pour naï. Poiseau qui est bien. C'est ça. Au sont talibanda droit chemin. Tilelo. Obi que boézate, ils ont qu'à boire. Il nous a dit que depuis le patron de Msazaboué, il n'y a pas aussi des artistes qui peuvent évoluer bien. Ouais, mais à niveau par niveau. Ce qu'il fallait, c'est que je me suis dit, ça a fallu, l'album il m'a rappelé 4 ans, après 4 ans, mais il fallait que je me suis dit, 2 ou 3 albums. Déjà, Tokos 2 et Bimaï Kalamini, Tokos 2022, Tokos God, là il nous promet encore l'album Yarumba. Bon, mais ma biso formule. Pourquoi changement la formule? Il y a 4 ans, 4 commis, il y a bamba. Là, qu'il fallait que le succès, il y a si la tenue. Ça dit, au moins, ceux qui Vincent, Yomoko et Bikenga Vincent, il y a un succès, il y a un Nandimi to go banga mutumo to journaliste mo boto chroniqueur mo abimi sika côté kuna babino e ana ba obiga ana ba bonné batu batala ke okomi mamo ko complexe jamais. Ozayo, Obigana Vincent, succès dans les années. Na luka on a participé na jouer na au gérant. Et le roi patron na biso. Jamais coup to revendre boué.
mutu mo ayeka boye bon na boto le succès outa le banzamba permettre parce que patron na biso azama vrai élite ya nzambe na lobby te ba misu baza ba élite mais na olobelaka plus patron na biso po biso dongo olobelaka makambo na biso donc patron na biso o yazo sala lelo et a kutu rien à voir que pas boto le succès ezala ke a osala makambo na ye il y a un temps aussi il y a un temps pe o akoma ke alembi afandi sko azotala elingo loba de ke na temps na ovanda asali de belé parce que ba inspiration musu pe yaka ou bien soto zonga marche en arrière quand les amis sont mutu abimisa album à l'époque ils avaient so abimisi boze la soso ti so capable ba 10 ans de bobimisa soso moi que banzembo artiste ba artiste no ba évoluer na groupe bana banzembo yo moko patron groupe wana banzembo inspiration ya biso du jour au jour siko inspiration evandaka parce que banzembo o patron na biso zo bimisa so ka bendi tiroir moko tiroir na mechabo fali bimisanga nazaki toko bako sepela donc banzembo eza ya ebele banzembo lo wana ti ba mort siko azala ngota ba 1000 evanda wana avanda ka hotel tant batu ba critiquer bazoloba ya hotel aka au monde a R3 postara na la studio donc les gens doivent comprendre que tout ça la musala ce qui peut sengi yo inspiration na sengi que non na bimisaka na ba album bimisaka yo patron na biso ngala bon ala tsa batute ma une innovation na que tous la carte après 2 ans 3 ans de fona bimisa so album té so ka album na ngana bimisi so que inspiration yelinga so na koti studio na koti si na sali koki so sengi na bimisa abimisi c'est ça et ça kara ko s'appeler ça batu en tout cas Emani ils ont la polémique moi sur internet mikolo les cambo français ba ne rebelle ba se moquer na fali pour pas autant ça l'interview moi quelque part ba place ba là a d'autres ba lé et ça non bien makambo tunanga et ça il y a émission tout ça il y a disque t'es dans l'émission ça qui émission ngakuna raison il y a album té ngakuna kanisa ngeza na 4 album pour na 4 tokos banana 1 ti le lot romi na gold na ebité na limité ata mo erreur français ça yo kasi ndebiso to sa émission bongana place musu na ko chala na chele tongana to sala ata mo erreur mo ezate l'erreur est humaine donc wana za na émission émission pe mutu ko zape vitesse à koloba a lobby pe a sel pe mo grand prêtre papa Wemba Kutu place à la chale et chajani et ça na émission donc ngakuna obule za makambo ya émission na kati album ndé émission dans l'album ndé ça moins grave té album ndé pardon ya la bail pour vendre vraiment bo vandi yo motan aussi sur yemba na ba ingénieur ya son na muto bato ba vanda ona comme to benga ba bureau na bato no so ba otenga na za rapproche à leader ça dit bango tout ba fanda na j'espère que batamaye les pe bazara na entourage wa na kati studio mettons ba vandi ba monique patron yemba na kati yemba ma français abani maman check place à là à télé mais directement mbalamo na batuno faut être s'il vous plaît côté moi rien ce que soit étiqueté na suka te c'est que wana za fanti te c'est que c'est salade pour biso to kola na bandalungwa c'est za makasi et manito si ça na service tu vas alors suka service pour to keto ba na chuter la biso pour to ba ile to sola la oyemba aïe 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 et pas allez là nzembo mabe le monde est trop matata comment ta sala le monde zayo nzambe tata ita okata po mokili to matata kata
Adamu mpe na Eva ye présence ya nyoka na elanga te matata omota asala le monde eza yo nzambe tata kita okata po bolingo otro matata kata amotema demain bolingo ezwi matata susi na kati ekomi ngulu na katakata omota asala motema eza yo nzambe tata kita okata po bolingo otro matata kata Mariane yeye Mariara Mandala yoka bébé na yo Eric Mandala avant toi je n'avais jamais connu Sapiro l'amour les vrais romantiques inégalable Mariane sokati kinga yeye chagrin malin okobanza moto alali nzoka we na ye mama bano Maria mwaza pembe boya botama na nani auta wapi Maria auta wapi ozobango lelisa ye akoma rouge ondela ye bebe oh Rico Sente fais Alex Choua c'est mbote go Alex Choua mbote go ya ondela ye bebe yoka ma matanga makambo mama nde tokundaka ba matanga likinga Mobosa 3 fois Hassel tous les warriors gold Tokos Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Emani. Mais Mani, Batima Barao, Malo Barao, Bino Mamisa Fali Boyba Oyembate. Bon, on est à Nango, sur tel en oh, Mamisa Fali Baba, faut chanter. Non, ils ont bon. Moi, clique-moi, Batoumo, Basala, mais c'est vide. Quand les Aragos, non, Mamisa Fali Baba Nagati. Mais les loups, il y a un makande nabu, mutago ye bangati. Ça dit comment on a, n'abis soka ba mono de temps on a d'abord to zappé sous total là, y a le baba connerie, y a le baba camaramba solo. Biso to agaro le baba solo et puis to le bela maman ba tout. Voilà. Yango wana. Et mani na mbagi yo mote bandero ba accompagner yo na olinga olongo la micro vite fait. On passer micro pa ndo na biso percussionniste. Yaza mon kitana Choumen. Petit combo et puis message. Choumen a encadré. Voilà. Campo de Vincent. On s'est présenté l'Ineker Mbonda. Le mystérieux. Mon Nzambe. Mon Aigle. Bon, bah, monter la mine, on peut ça. Bah, dans la monter la aigle, 3 fois celle, mon boss. La pote, on appelle ça Ralissa, le cas où, à Djibé, mon pote, à Canada, Tantine Elie Elisabeth, Tantine Akoué, restaurant, 30 juin, à Kin, prêtre, Iggy Rodman, merci. Voilà. Donc on a les grands clavéristes à la mission Awa, Rigen Sente, Mwambote ça la bien et puis voilà. Rigo Sente le second piano. Donc la disque à Rouma Boboyo Kaboyo Kabuna Misapi blague était donc travail à Makasi. Là on avait un moment indo mais ça dit mo zindo dans le laboratoire mais mo zindo dans Makasi trop quoi. Boboyo Kabuna travail quoi. Après si mbote na ngai na président fallait que par mon président. Et puis maintenant sur la Rigen Sente warrior tout. On peut savoir le numéro. Voilà. Le numéro dans la piste 243 90 60 90 450. Le numéro. Voilà, pour tout donc c'est ça quoi. Regarde, c'était Boyo, appelé dans Boyo quoi. L'album Arumba. Ah oui, Boyo. Fais ça numéro pour moi vite fait. Tu bois à l'injustice quoi. Ouais. Numéro dans la plus 243 81 30 80 34. Voilà. Et 243 81 30 80 34. Emani, album Rumba déjà, faut continuer déjà, tout dans les quotités. Non, on a bateau, on a pour ça dédicace peut-être. Non, biso pour na biso maramboana kutu ezala na dédicace di banga.com. C'est biso automatique. Donc bateau tout bolinga avec Mani Macron.
naisa bino naza na nzembo ya mobimba oyo ngana le king boss na ngai grand frère na nga patron na nga toyemba biso mibale nzembo na nga biso mibale lita à part ça na barumba oyo déjà ezobima lisusu bavoko ezali nakoza ta na une affaire aba 6 vocaux donc album na biso oh fallait changer système patron na biso ça ce système ni oh yes azaka na problème po iraika moko mibale te yes azaka na siko ko pena 6 vocal yo moko yes azaka moment nyonso eyelaka ye atali babia te nasango basale ngo nasango bo nasango donc ba toyoka pena bino na album bavoko ezebele abanda déjà kopesa chance banda kala na kokota groupe d'accompagnement mbala moko na écoute album contrôle bamo alobi manicha voko na che deux vocaux mbala moko donc aza muto yo azaka ouvert na makambo na ye soka alobi ke non na sepeli okoti au sala espace ango zwa chaba donc mani ba 6 vocaux na album na bisio venanga gi golf molowai yekuta ça déjà masananga Jimmy Bambongo wari ça déjà venanga François Babadi motema mère Aziza yekuta koloba te pour ça père donc Chancel Mbemba rien à dire parce que hier toujours mon frère donc Miyake Kamba Azana Kati Michel Kamboudi Bazana Kati Tuti Marocain maître le noir Omar Bazalina Kati donc batebele Manuel Pereira pe bazali Diezola message à souka pona ba warrior bazana Amérique ba bozela bino na août ba warrior bazana Allemagne ba bozela bino na juin et puis musu ba bozela bino na festival moza na Belgique boy vous avez beaucoup de productions et na ba warrior bazana Kinshasa ba bozela bino na stade de Martyr message à souka puis que mabanga to sisa na biso donc ngai na web saka na ba warrior nyonso partout place bazwami tozoya tomona na bino ba o bazana Kinshasa tozana bino ba o bazali banda ba kota ba poto na États-Unis bientôt là tokuta na bino toyela bino gold turquoise gold toyela bino mobimba to betela bino tous les nzembo nde bosenga kaka et puis boyebi ke bozaka décider pas le king donc na profiter de l'occasion na pesa mbote na venanga François Babadi omoni o esenga ma fo bimisa pour ma beza mingi venanga François Babadi motema mère Aziza ve Bigibola Malanda Chancel Mbemba Demidier mon frère et puis venanga Eli Bombusa na kati London ve Filo Esau wana père Feli Esau TBC Nyokanka Wakabayokele Rouge Kalumbaniko Manuel Pereira Maître Minouche Boyoko avocat international na kati Bruxelles on est ensemble Yannick Api mon frère et ami sans oublier Élégance Kikwa Kimikili c'est Schengen Guilain Kabambi et puis Guillaume Okita Alain Eganda mon vieux Bilo Champagne Roi Matula na kati Afrique du Sud Joldi Disikila Niak et Kamba on est ensemble Clavi Maoukou China Rambo Ben Til Titi Marocain Maître Omar il est noir José Nondo Mille Esprit na Montréal José Nondo Mille Esprit na Montréal on est ensemble Jimmy Bambongo Wari Aba Jimmy mon ami perso Junior Yondo Félicien Sanga Garçon Bio Chati Koyo tous pour Emani Bino Nyoso Bolinga Emani Macron on est ensemble oh ayoki kombo na ete ko siligate na ebsaki bino déjà na Lilita et puis na rumba oh ezobima lisusu pour se retrouver lisusu na ba kati ba voko donc on est dans les bancs oh azana pour ça contacter Emani Macron plus 243 9 950 43 314 plus 243 ya Willy Moucheni 9 950 43 314 on a sur bengi ozunga Emani Macron to sololi donc Zembo ya Lilita na bisio Vincent Oeb sanga ke Emani bandolo bango pambate voilà merci beaucoup Emani clavier moko oyo weekend setup bimisi ya musuni na Zembo ya Maria Piron na bisotika Zembo zokeka bon matanga Lilita to lobaki yango to yena biso te poto la sabatu ke to a danger d'ailleurs biso to la sabatu a danger te to servaka batu musique o balinga la bonne musique bon se retrouver na Lilita bon se retrouver na ba solo voko pe rumba o ezobima parce que le king apesa ma passe aux hommes makangi bo pa piu sans oublier Yves Njoli le bouclier Yaya mon grand frère Yves Njoli le bouclier mon vieux de Kos Mukoko ya Roland Agazul Mubenga Wani place aux Abambote Belé Fergani la merveille Cyprien Anzolo
maman présidente Mimi Chikeva, et puis mon boss, les King, 3 fois Hassel. Bambote Belé, mon boss. Voilà. Vous êtes toujours au petit Mani, ma Belé toujours, boulot toujours, au bossé. Voilà, na pesi mote na un des warriors aussi, Narcisse Mitima, le chef du cartel na Goma. Magoba Axi Moutunayo, mais ils ont toujours à parler. Merci à Dari Diwantesa et puis tous les abonnés et à la voix du peuple. Par exemple, c'est un caméraman assuré na prise de vie. Merci à de retour au tel émission Lelo. Maintenant, na Tigui et Mani na F victime. Babet la mission du sous 100. On a recruté l'émission la mission Gitogo. Merci, bye. Hey, ça, comme ça, j'ai tellement envie d'aller au septième ciel sans redescendre, sans moi, comme toi, y'en a pas de. Je t'attendais depuis longtemps, ferme les yeux, fais un peu. Je savoir si ça va aller, tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller, on va s'achailler. Ils ne pourront jamais les faire comme moi, sans gêner, sans guébin. Au milieu dansera collé, serré, sans gêner, sans guébin. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé, en fait je t'ai trouvé. Les passants maman je l'ai prouvé, ah ouais, sans gêner, sans guébin, mais nous crédoré. Sans folie, non, 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 je donne ma peau, je donne ma peau. On s'est connus dans ça, facile instant, les goûts de ça. On s'est connus dans ça, ferme les stores, folie non stop, stop. Ça va aller, tous les deux on va s'en aller, tous les deux on va s'en aller, on va s'enchaîner. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans gêner, sans guébin, au milieu dansera collé, serré, sans gêner, sans guébin. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé, ah ouais, en fait je t'ai trouvé. Fais pas semblant, mais je l'ai prouvé. Sans gêner, sans guébin, sans folie, non, non, sans folie, non, non, sans folie, non, non, sans folie, non, non. Hey! Hey, et 1, 2, 3. 1. Michel Kamboudi, Graciantella, en direct de France. Graciantella. Hey. 1. Diezola. Diezola, London City. Kraki Erbaka. Yarola Gazul Moubengae. Faire gagner la merveille. Féfé. Faire gagner la merveille. Cyprien. Yanzolo. Hey! Yves Njoli, le bouclier. Mon vieux papi Moulouza. Y'a papi Moulouza et. Hey! Joli Moulouza. Ça fallait non, non. Ça fallait non, non. Ça fallait non, non. Ça fallait non, non. Non, non, non. Hey! Ça n'a pas. Hey! Ça n'a pas. Ça fallait non, non, ça fallait non, non, ça fallait non, non, ça fallait non, non. Hey, hey. Ils ne pourront jamais le faire comme moi, sans gêner, sans guébin. Au milieu dansera collé, serré, sans gêner, sans guébin. Hey, ça fallait non, non. Ça fallait non, non, ça fallait non, non, ça fallait non, non.
Hey, 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 ça fallait, non, non, ça fallait, non, non, ça fallait, non, non, hey, sans ça, comme ça, j'ai tellement envie d'aller au, c'est un, aïe, 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 les kings, hey. Ça, comme ça, j'ai tellement envie d'aller au 7e ciel sans redescendre, sans moi, comme toi y'en a pas de. Je t'attendais depuis longtemps, ferme les yeux, fais un vœu, je vais voir ce qui ça va aller, tous les deux on va s'en aller, tous les deux on va s'en aller, hey, on va s'enjailler. Ils ne pourront jamais nous sans gêner. Sans gêner, au million dansera collé, serré, sans gêner. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Ah ouais, en fait je t'ai trouvé. Fais pas ça, maman, je t'ai éprouvé. Ah, sans gêner, sans gêner. Ça fallait, non, non. Ça fallait, non, non. Ça fallait, non, non. Ça fallait, non, non, non. Hey! Psst. 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 Et quoi? Il y a la baba. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans vos écrans. Je reprends au nom de Madame Cathy Munga. Je suis naturothérapeute. Je soigne au moyen de plantes naturelles. Je suis dans la commune d'Engaliema, au quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Mon numéro de contact est 00243 82 20 012 à la fin. Ma chaîne YouTube est au nom de CM La Nation Puissante. Pour tout contact, n'hésitez pas à appeler et laisser vos messages. Là, je suis à la présentation de mes produits. Pour ceux qui souffrent de l'hémorroïde interne tout comme externe, nous avons les kits complets qui sont composés de Tangabio. Tangabio ezali cure il y a 5 jours. Bouteille moko na tango, bouteille moko na pourquoi pendant 5 jours. Après, toye na F2. F2 ezali ya purge. Bouteille moko na tango à tiède par jour pendant 2 jours. Ce qui te ici na F2, c'est alors que tu koya kozwa Sipocat. Sipocat ezali suppositoire ndenge bozomona pona kosunga bandeko oyo mosomba ebimaka, bandeko makila ebimaka na sel, bandeko oyo basalaka basel ya zei, bandeko basalaka ba constipation. Après, on a tué kozwa Sukisa. Sukisa ezali 3 bouteilles pour la cure il y a 3 jours. Au komelango demi na tongo, demi na poko. Et enfin, pour terminer, na kit complet, tozali na Sembola purge. Sembola purge, au ko purger yango bouteille moko pendant 3 jours. 2 bouteilles et kosala au 6 jours. Et tout au plus cure mobimba ezo sala 21 jours. Pour na bandeko bazo souffrir na hémorroïde interne tout comme externe. Deuxièmement, naye pour na bandeko baza na problème, il y a infection urinaire. Infection urinaire tozali bongo na pirito. Pirito tozana pirito A et puis pirito B. Cure ya pirito ezo dépendre na ba symptômes ozo présentés au sujet à infection urinaire, soit au komela 12 bouteilles, soit au komela 24 bouteilles. Awa tozali na Fortipro. Fortipro ezali traitement oyo sunga bandeko bazo souffrir na problème ya prostate. Yo oyo ozali na glande bénigne gonflée, yo oyo PCA na yo et matina pourcentage, traitement ya prostate ezali bongo Fortipro. Awa toye na voir clair et puis tétanga relaxant. Voir clair na tétanga relaxant, association nango ezo soigner ba tension oculaire. Ezo soigner bandeko bazo souffrir na glaucome.
bandeko oyo bazwa na mabele na misu, bandeko misu etangaka mai, bandeko misu esalaka pasi, bandeko mutu esalaka pasi intense. Tozali awa na tetanga ezo remonter ba pourcentage ya barin, ezo renforcer système unitaire et puis ezo soigner ba maladie respiratoire. Pona bandeko o bazali na problème ya oligospermie, azospermie et autres, traitement nabino yango. Tozali na F3 vitalité A, F3 vitalité B et puis F3 vitalité C. Ils ont renforcé quantité, concentration, vitalité, motilité et puis mobilité. Awa tozali na remontée d'ovaires et d'hormones pour na ba maman oyo ba ovaire esili ba ovaire ekomi muke yango zomona zemi ezobima en un mois, zemi ezobima après 2 mois, zemi ezokota te, zemi ezokangama te, yango yo tozali na remontée d'ovaires. Awa tozali na débouche règle ezosunga bandeko oyo règle ekatana, bandeko oyo règle esotaka bandeko oyo bazana règle élastique, bandeko bazana ba règle ezobimisa ba caillou, bandeko bazana règle douloureuse, to bandeko ba réglaka 1 ou 2 jours. Débouche règle zawana pour na comprendre yango en charge. Awa tozali na débouche trompe, ndeko mwasi yo o ba trompe boucha. Yaka na maison Shekati, débouche trompe ezawana pona kosunga yo, kofungola ba trompe, kosukola, pe kozongisa o à l'état. Awa tozali na chauffe matrice. Chauffe matrice ezali pona bandeko basi o bazana problème ya matrice ekoma malili. Parce que bazali na ba ouverte, parce que bazali na ba hormone te. Chauffe matrice ezawana pona ko réchauffer et permettre au kanga sémence. En dehors de ça, toye awana mwamba papa. Mwamba papa akangi masolo Europe mobimba, Amérique mobimba, Asie mobimba. Ba chinois na ba indien ba yebi secret ya mwamba papa. Alors yo mutozo la nanga ko bukanate, mwamba papa zo changer au varese. Ozo koma attaquant. Yo zan attaque, mama zan défense. Service à mwamba papa pona pesa elengi. Awa tozalina pommade élargissante. Bandeko wazomona chombo eza muke, chombo eza na batouche, chombo eza mukuse. Pommade élargissante eza wana pona ko élargir bâton de Moïse. Et baki c'est là au plus ou moins 3 cm pona esengo na yo pe na plaisir ya maman. Bandeko basi, bandeko mibali oyo bozo souffrir na mabandi. Mabandi suki ekola raté, suki ekatanaka, suki eza na épaisseur te. Repousse cheveux yango ezo sunga bino et puis pour na bandeko bazana banduta toza na 0 nduta mais toza en rupture 0 nduta esieye yo ozana banduta parce que tchachoko yo ozana banduta parce que obota libumu se dilaté yo ozana banduta parce que ya munene 0 nduta ezali pona kosunga yo bandeko na biso pona makusa elambeli ya leyo tozana 10 épices awa ezana produit chimique te awa totie biloko nyonso yo ko bakisaka mungwa na tomate na pilipili parce que bato musu baliara pilipili te mususu baliara tomate te mususu baliara mungwa te mais tous les autres épices naturel totie libino awa. Adresse nangai nazali na commune ya Ngaliema na quartier Kisuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99. Numéro de contact nangai ezali 00243 82 20 012 à la fin. Chaîne YouTube nanga ezana kombo ya CM La Nation Puissante. Kobukanate huile de coco ezali wana benga biso tinda ba message tozali wana pona ko répondre yo Shekati, la santé pour tous.
promise I did it. I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we be ready for. Today I be working for. Keeping it real, we be doing good, girl. You are my girl. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. You never seen a man later. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. You never seen a man I'm the one you need, surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. You need my baby, you. Motema gaga yo mabanzo gaga yo You never seen a man later. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. You never seen a man later. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. You never seen a man later. You never seen a man bona. My, you never seen a man.